Les agriculteurs rêvent, on a joué déjà avant que dans la journée d'indépendance, dans salle de locaux. Donc on y va parce que ça se bêta, dans petit abso fila. En fait, il y a Angola indépendance, Tobeti et pas prêt Mounianga, vient à Bisso à parler, papa social ou à Sungabiso. 11 les deux journée na biso à liberté vraiment pour la biso à peuple angolais vraiment. Merci beaucoup Choucha. Pour Nanga, ça m'a fait plaisir au mon fila Nawaba, donc ça me fait très plaisir. Donc ça me va jusqu'au cœur. Bana toi mabao po indépendance to faisant kasa mabao c'est papa Mounianga. To bo sanité to na sponsor magazi ya papa Mounianga. Awa, des autres, ça la représenté. Attends, on continue tout tongo, mon la sécurité qui toko. Na kutisa kokutara mokili. Bolingo bonya pe boboto na bondeko. Lobanzo te mama. Kasi bolingo ya meme kasi nanga na pona bolingo. Na pona bolingo. On a appelé ça rabis, on a mis tes mailles à bateau. Soyolinho Dalanga numéro 1. Numéro 1. Il y a Makambutu, Angola Ultima Hora, et je n'ai bravo, Zoye, Yazwaka, Abouaki.
ekoti nango mamenga monda tembe na mboko yo wate nango tikala na pouvoir ba wenge ko bwaka te papa ba dossier na ngai ozo simba ekoti na Angola ultima hora viens génie vivant ekoti batali ekangi mukili sojo linyo talanga yo Angola ultima hora aya journée Nabiso, il y a 11 journée indépendance, il y a Mboka Obomoni, toujours les lumières d'Angola. Besoin toujours affiche à la maille océan, à ma bord, chez président Mounianga, Lobi Makambo, Kole Kaboete, 11 Kole Kaboete, et ça journée matinée, et ça les matin, concerne Angolais, toujours pourquoi, mais grâce à président Mounianga, à Lobi Tel, le Lopenda, na maille océan, Robert à la Moï, il y a un matinée, tel niveau plein, ma bord, et ça, Koningana, merci. On se retrouve tout juste après. Toko à la 4 moments makamdenge nini ezoleka. Merci beaucoup. Chers internautes, vous tous qui est vraiment branchés sur notre chaîne YouTube Angola Ultima Hora avec mon boss, bravo. Oh balobi mutamaye les belé non comment Tongi Pendatos. Toujours président la biso Desi Kabushkop et belé boyebi et belé mususu bayebi était parce que y a un niveau international quand on parle de Kabushkop et ça équipe au ebeta makana Angola. Mais aujourd'hui nous sommes le 11 journée indépendance. Il y a Angola to sali concert au bino moni plein à craquer et sali concert matinée mais et ça la matin toujours dans ma bord awa to la président Desi Kabushkop to komingato yeba a commis président équipe moro to pe président il y a association moro boy quelqu'un tu reçois la moquette, botarde, Choucha, botarde.
président de Zika Bouchkop. Il y a le président. Et ça, non, secret, non, bon, à toi, maman, les restes, c'est les restes du monde, partout, donc, na Paris, Ali, partout, na Kenya, Ali, donc, à Angola, base, Yomoromoni, nommé président, donc, on a mis na commande na maram. Donc, on a mis président, les restes, c'est la famille, le long à Rosa président, le bien Rosa président, donc, on a attendu un peu ça, mais attends, on a président, les restes, vice-président de Ndiga, deuxième vice-président, ingénieur Patrick. Na sozo remarqué la musique n'est la carte, l'autre est journée indépendance, c'est une fois organiser le roman boé. Pour pas ça maram, yébika. Charge wana Rosa président OK na kata kabuyo. Ozonga boyo. O se s'entendait ni tu te partages comment? Té na penalaise, demna kabata na ngai. Na kabu musa, kabu peneza musala. Kabu za musala mais les restes du monde est mutualité. Les restes avec nous tout salaka. Na nous to kabula temps, to nous temps to. Ta réunion zali. Tous on doit batamaï les béton la fondateur bien avant à Capella. Toi la fondateur fondé Zola. Donc toi la baton entourage dans so Kayun Zalambila ba Isaac, ba avec comment donc toi entourage dans ma casse na biso. Na cap je comprends dans la batamaï les ba sek didi ba poser mutu mwali. Sek didi avec nous dans les restes, avec nous tamboé des dans les restes mais cap za musala. Les besoin musala après mutualité famille na biso. Et tout aux alliés. Bon, en tant que président, bateau pour l'ingaba côté dans les restes du monde, comment on a vraiment activité boyer, contre les restes du monde, yo président Ozawana, au Kolobani naba, au Balingaba côté, M. Subabanga, on a musika, yo président des Osano, Kolobani. Les restes du monde déjà battu sur autant pour côté les restes du monde. Après ça, la bébé la biso au côté, les restes mais trop solo là, et pas sur habitualité. Tu reçois les restes de Tambola, les restes de 10 ans le 4 janvier. Le 4 janvier de 10 ans. Dans ce moment, on a bon des heures au Nigal. Tu refais l'indépendance sur la 4 mabord. Mais le 4 janvier, les restes de 10 ans. Moutoutou après ça les restes du monde, Aya to Solanaye, biso Solara Moutou. Tu solo total sonné les restes de Tambolaga. Soro c'est beau ça sur Tambola. Ça peut sauter en tout cas tu as la famille toujours. Mais les restes sont là pour s'abattre. Les restes ils pour la Moutou. Merci président Desi Kabouchko mo bambote surtout na maman et sika zali et sala rama bien tant on tala benabi ah mo bana nga pena bambote sala bien na batinyo so o balinga président Desi Kabouchko. Si na pesimbo de la maman Flora da Silva. So na abo donc Nzambe après Nzambe maman Flora da Silva mta aussi mama ram. Voilà pena donc maman bana nanda kuna pesimbo de na bana nga toute famille buboni. Maman Flora da Silva hein babi mo tema ya Desi Kabou en lumière dans la pesimbo mbote belé. Si na pesimbo de na batinyo so ba famille toi les restes. Na pesi ba ngombote ba tutu ya Kabouchkop na pesi ba ngombote en tout cas bana to mabao po indépendance de façon kasa mabao chez papa Munyanga to bo sanité to na sponsor makasi ya papa Munyanga ya papa Munyanga do mutasi mabao na mito do mututu asi mabao mutasi mabao ni mo ya papa Munyanga donc mututu na likabla mabao yanga na mayo c'est ya papa Munyanga siège dans les restes du monde et ça chez papa Munyanga na parla kabino mo boyebi place ali partout donc ville partout donc toi partout les restes du monde. Merci beaucoup. Merci président Desi Kabouchkop.
Tiga na moi déjà parce que moi ça la biso va aussi. Il faut aussi m'appeler pour lui. Bon, moi, je suis na fiche, tu es ici, leader Nabiso, tu es leader Nabiso Wabankos, tu es leader Fila, parce que tu petit pépé calé, tu es leader Nabiso Wabankos. Wabankos, c'est vraiment caméra en haut, pendant Ezali Bosso, il y a leader Wabankos, il y a leader, il y a Banama Bor, à beta, toujours, il y a une idéologie, il y a mingi, bana viva la musique, il y a mingi, papa Wemba, il y a le papa Wemba, Koufa, mais na Bor, papa Wemba, Azali, tu es pendant leader Nabiso Wabankos. Alors, pour y aller dans la matinée santé, mais tu vas voir, les téléspectateurs dans la bozolenga, tout de suite là, bon, tu vois pas. Bonne nuit. Pour mon local, santé ça bien, bisotu ça bien, père, akena, atika biso bien. Na bandeli nzambe azalaka ye moko e na mayele pe bolingo na ye akeli moto. Na kutisa kokutara mukili bolingo bonya pe boboto na bondeko lobanzo te mama kasi bolingo ya mama kotinanga na pona bolingo ona pesa kabisengo na mitema ya bato mama sikangana zemba o moloka eba sepela o banakini kalate délégation na Shusha tozala kuna na kini pour te représenter mon local vraiment na nenga masolo pour biso bato loana na to kitité mais to kita to sala idéologie moko na ba Shusha c'est que bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Wabankosi. Et zo salon ndenge nini komona lelo 11 journée internationale topé journée indépendance ya mboka Angola balobi waba mutayemba Redia Misa Robeta Wabankosi na kati ba sélectionné parmi ba musiciens et zo salon ndeni en tant que moi la viva là. Te sentiment vraiment ba fait na tout ya molokai na minute bazo comprendre que wana mwana bango waba na minute na sentiment makasi 11 lelo za journée na biso à liberté vraiment. Pour la biso, à peuple angolais, vraiment. Merci beaucoup, Choucha. Na recevela trop. Au continuera makamuno oyo et que ne liboso vraiment. Mais mingi ezaba yoka bakantik. Na olinga mingi Choucha nazo yemba, ozotu nanga ba question pour toi sepela vraiment. Okoye mais la biso nzembo oh papa wemba akufa nango sur scène. Ceux qui pendo za mwana viva babi wana zanjembo exercice président ngai bravo. Babi wana exercice président bravo. Ceux qui akoki ngo te c'est que aza mwana viva te boyoka penda partout dans le monde. Bana Suisse bazolanda maman Francesca c'est pour toi. Est-ce que manzaka penga yo est-ce que motema na yo eluka kanga wabae est-ce que salaka yo mawa ngayo soki atalita ngwa bolingo la joie mondele asala l'hôpital bakoni yo babi ka oyo zaliko salaro ya bolingo ronso kandeo souci ya bolingo ebelisaka Choucha e. Merci beaucoup Waba. Merci non bandi sur scène ite moi bambote sala bien kaka na batu parce que toujours chuté. Vraiment mbota liboso na bana mabor tout bana kazenga tout. Remerciement vraiment pour la bino journal le 11 yomo mone katinenge zali c'est que bien mais numéro nangai so mutango zwangai 935 92 58 35 na suka tozana Choucha vraiment ce mamaka mususu rapport mususu obenga Choucha vraiment ezana net partout tozali vraiment c'est que bien. Merci beaucoup Wabakos. Merci cher internaute. Não
Thank you.
En tout cas, la série merci d'abord. Laïn, je viens de passer la place où je vais le répéter chaque lundi. Akola, Akola, je viens de le répéter chaque lundi. Merci beaucoup, chers internautes. Nous continuons toujours l'émission la biso. Bon, moi ni binomoko la carte ndengeni ni ba mission na biso ba otiko yemba. Balobaki lelo ezali 11 indépendance ya mboka na biso Angola. Bon, moi ni ndengeni ni biso to fetaka indépendance na biso et surtout mingi na mabord et salemate. Pour production et les cas ezala mutu moko andimi achaba moyen na ye pe apesa sa espace na ye tozana ye awa sur place beaucoup découvrir en tout à l'heure là ba so benge le baoba. Moi je n'ai évité que le baoba est Nini, bonne nuit. Yeah, bonne nuit. Président Mounianga. Bien. Ba initiative ya boye, topé ba ida boye ça banane ba pesa. Bon, ça va ida na ngamoko hein, na créera ngamoko. Et on y a événement aux salama. Les agents ba rêve na zoaki déjà avant que na journée indépendance na osale loko. De moni wa ba ko sazo beta na petit na biso fila. De moni makambo yo. Sentir concert à le Londres nini. Bon, concert à l'élo na moniango moi ça va, mais na yebi ke oya sima, oya zoya eroleka oya ezali à l'élo. Merci président Mounianga, instructeur le Bela 11 et je rappelle biso indépendance, tu fais partie il y a un peu là ou comment parce que y a kota kola taba misena biso 11 et il faut ça la mutu moko ça na kati ya boîte. Bon, normalement on a la carte à boîte, ce qui parti au mboga eza yangwana ngape nazali, nazape na la carte à parti un peu là. Yeah. Okolase appel na ba o balingaka nini topé na ba o basalaka na posa ba sapemeni ya président Mounianga ba misa bazebele ba so ba te ba roya ba kokanga na président Mounianga ndenge nini okopesa pe numéro de téléphone non to li lobano zani na ba o balingaka pe na ba sape pemeni na po na robeta pe kaka na espace ya ma océan. Bon, pour la robeta na espace ya ma océan, eza pena moi trop dur. Pour déjà deux personnes c'est pas kangi place. Moi pas kanga ba place ni osezate. Mais to boy ite que espace ya ali. Espace pendeza. Et ce que lingo ya faut que na benvin ngaite ben secrétaire il y a des secrétaires à Maramunios ya mayo c'est pour la sécurité parce que tu es ma porte au moins vraiment sécurité ça va moi nous ngenge pesa pour la sécurité au lobby ya pour la sécurité ngamorona nous naza mi ya ba sécurité donc awa des autres à la représenter attends continuer titongo au moins la sécurité kitoko donc merci beaucoup merci président Mounianga.
na kombo ya Thierry ya orchestre Casa d'Alegria babi Casa d'Alegria makambu bokomona président Thierry tozana a président Simba Thierry mingi bomona kayenya catch ayembaka bana poto Brazzaville et yebi président Thierry to reçoit pena na lumière ya na micro ya lumière d'Angola c'est la première fois avec pena na micro na ngai bon être président Thierry c'est bon Haïti Saoudi grâce à Dieu je tombe bien ils sont forcés. Merci président Thierry pour la présence au Moni le 11 journée indépendance président Thierry otiki pena makamna olobi oya Rolanda o basali bana topé baleki oyo kabango et sali ondengini. Non et ça le plaisir parce que tout ça la eloko moko bolingo et yango nde ça la biso pour chaque fois na lobaka nzamba za bolingo donc bolingo ndezo lakisa amour faut baninga tant bazo beta yaka pe oyoka peut-être ko peso pe sumayele mususu pour nga isalinga te plaisir au mona fila na waba donc ça me fait très plaisir donc kengati ça me va jusqu'au cœur donc isalinga bien quoi bien. Nous toujours préparé événement na biso il y a 20e anniversaire il y a Pépé Calais ni pena okokoloba en tant que yo mbiaka en tant que yo mokonzi oyo ndimi ko pesa pena simana yo et soutenir biso et ça mingi te ba rozana motema wana ko pesa simana et soutenir biso okokoloba ni en tant que président ya Casa d'Alegria oyo ba benga ndako esengo okokoloba ni. Non c'est très important moni le lotango kola mosa ba vie wana ba kufa c'est pas facile. On a fait la fleur parce que la musique est trop macasse et trop kilo. Donc on a 20e anniversaire on a souhaité et ça va bien. Balinga biso baya ko soutenir fila ba pousser ba pèser ma boko pas que bo. Tant bolinga ba événement passé. Tant bozo ba ba mélodie wana ya batakala ça fait très bien ça fait du bien ils ont le stress ils ont cancer à l'époque on a ndengo zalaki donc yaka ko soutenir nga pona nga na koloba kenzamba pambola journée wana journée za chitoko ezala elengi ezala bien boye belé boya ko kuta na boya ko mona Pépé Calais ya Luanda parce que Pépé Calais n'est plus donc on tika na bango lelo yo faut to chaba maboko to cha fila maboko parce que azor valablement azor interprété vieux kitoko sans faute donc pona nga les jours wana ezala je ne m'en merveille. Merci beaucoup, merci à président Bisso Chabani Record et Sikozali. Merci Nayemo qui vient en juin, Jean Alain d'Arabiso partout, Jean et Sikozali. Merci à Docteur Simao, merci à Docteur Simao. Habitant de Rotala na Mangamba Potokuna, Tokomona Papa Nabiso, na Kombo ya Zola, Papa Zola et Sikozali. Je salue Papa Nangai Babi, Papa Nanga Makani. Et Maman Makani, mon papa est maire d'Angola et Sikozali. Merci président Mambote na Batumoro. Non, mbote kana bato balinga Casa d'Alegria, bato zo basave na Casa d'Alegria.
Merci mingi na yeboko Yonzika babi président Yonzika président Peter président Major sika bozali boss na ngai pe Mr. Biafaka coach ya Tango tozalaka ensemble juntu balobi avant de continuer wanakosa komata
Ok. Mais le lot qui est en complété moi. Papa pour faire gâter avec Maïwa va aussi.
Yeah.
Des Castro de Kwandamon à Canada, à Tongo, le pétrolier des Castro, Babi vient à Maï, à Kati, vient à Lumière d'Angola, Koko Bokonga, Aimé de Singi, Ige Singi, Tozana Bino, Bamissa, Bazoya, Barosolo, Labino, Maître Chano Boss, Balobi, Roi David, Bukuta, Mukuse, Yatalo, Mukusu, Pesa Rambongo, Pesa Mbongo, Nayo, Ozwa Makambo, Xavier Lopez, Lumière d'Angola, en tant que manager. Le Sali Moussala, journaliste, animatrice, manager, nazo coaché toujours, nazo coaché, Manassé Bokonga, le plus beau bébé, le bébé la lumière d'Angola, Manassé Bokonga, président, je salue Précilia, je salue Francis Calaboté, je salue Ricardo, je salue Ige Singi, je salue Medo Singi, Babi Balek, il y a lumière d'Angola, Suisse tombé pour lumière d'Angola à côté Marambo Oyo, bon leader. Ya bon Suisse d'Angola lumière. Petit Pépé. Il maman qui est arabe. Maintenant, on reçoit leader Mingité parce que Azo qui ne rebête à Penana Redamis Balobi, Bailo Kanto Azan Mboka, Tozo qui ne préparait toujours un concert à Betty Azo qui ne sous Kobeta, Balobi le 28, Tozana Bino toujours à Namabao, Tozo préparé 20e anniversaire à Pépé Calais, et le 1er décembre avec GD1 Mercedes Babi représentant à Mercedes dans le niveau de Luanda, à Kozana Biso Awa, Tozo préparé toujours 20e anniversaire à Pépé Calais avec mon boss, bravo, Babi bravo toujours, bravo, toujours awa na Angola ultima ora émission na bino toro lobela tozo lobela lumière d'Angola so lobela aso pesela leader concert à le lekinde. Bon nous le leki normal fait Angola indépendance tobeti et pas prêtre munyanga fait na biso ya palais papa social wa sunga biso en tout cas mingi aloba peneza te parce que ngana ngando musala ko yembebele ko loba bazam na jana ngate bayan le 28 na pas fait munyanga awa na beta wa les premiers on n'allait pas fait junior na Kimbangu
donc mingi alobi eza te nakoka alobi mpenza te po batelespectateur bayokake bayebaki ezalaka yo okoyembela biso nzambe apepe kale moko ata na mokuse parce que babakosi alekaki abeti bapapa wemba na ye yo mpe ifo bato bacomprendre ke eza yo balingaka bwe te mwana mama Johnny ya mama ye basangisaka mibali te na bolingo okoswanisa bato Johnny ya mama soki nalie bolingo baku eleki tro ekosambwisa bolingo oyo yango nabendi nzoto mpe nake. Merci beaucoup, leader. Merci. Est-ce que Osaka Mutapepe Kaleto au compte rappelé un mot banzemo mususu? Te ngai naza junior. Naza junior. Donc naza deuxième miss est-ce que na aussi na chorale na alto. Donc na ko imba banzemo ba nyonso deuxième fois. Le deuxième fois donc na imba Redi, na imba Pepe Kale, na imba Kofi, na imba ba Madilu. Kozela te tongo etala po yo linga ngai bongo etuni makolo soki akoya. Pourquoi ngoye kokoya yo koumela? Est-ce qu'ils allaient rendez-vous manqué yo yo? Nengo ke kobeka lever les rideaux, il y a Redi à Miss, balobi Redi à Miss azana biso na kati ya mboka Angola, a lever les rideaux Redi à Miss. Okope s'appelle lengi na bato Redi ba yoka ke oyemba rappel moko Redi. De lanzela mama bolingo yango e koyoka te o. Sikala mana miso na bombeli yo ba souvenir. Zonga ya ka chérie na tikala maboko mpamba. Otika ngai te. Okito yambela ngai wayo lelo tinelanga tamba sango na ba postal Sushana Kendu. Merci Junior Fille moi bambote za rebelle leader yaka awa ozamutu oya batu nyonso batu pe balingaka yo moi bambote za rebelle libote za ba camarade baza ba reconnaissance. Mbote belé surtout penza na bandeko nanga na Congo na kini na opesa ba jibien ba bébé nanga baza na kini maman papa mingi penza na fe na ngai penza producteur o na zui lelo kana ndula lelo balobi ke nzungu donc deux fois te donc yé penza za penza donc président bana matete talara bana matete na kini ba kota na net o ba royo meda nyama nyama pour esa la musana nga bien to autant fille na wa ba kosi ba maté bomoko pour chef na nga que na ni image et que de partout dans le monde et sous kamera ngolate image il fait que de partout avoir boss na nga akede fille aemba baba kosi koto pour la correction que baza bana tata moko mama moko na lumière na mona na société baba so bi balé en tant que manager bien ça na lobby sous pour mama matala podom il faut ba mi balé na mona cœur et ça guerre il y a de la musique mais ça guerre il y a du tumbate
Oh,
Bana 91 na katakari area o na ebike sege mabo les gens mettent modèle mabo ya ba vuna ba loba ba ataka na sepo nyama ngoma nzamba bo po ba mo basungu ya katakatewa ya mabo na barapadu ba benga ke nyama akene nyama na peso ede moyo da baganga terre moso total ba on miso okende ba kilamba te yango esala biso boy. Merci beaucoup tozoye o vient na biso Chéri Sente yazali muta beti Sente oboyoki ba son ya makasi Chéri Sente abongisaka pe son en tant que ingénieur Chéri Sente bonoiti mama na biso ya kitoko trop donc tozaka na sentiment tozaka na fier trop tant tozwaka yo tant tozaka na yo donc yonde awa Luanda yonde lumière d'Angola yonde soirée le kinderi. Bon soirée biso linga koloba mingi te ezane ba mélomane tant ba yoka biso bango ne mutu fo ba lobaka mais étant mutu domaine en tout cas les kitoko makasi parce que to préparer yango très bien makamupele ki kitoko makasi donc na asi bato ba sepeli parce que nde bazaki wana babini ba sepeli ba yembi na biso ensemble donc et c'est trop to sepeli fort. Merci beaucoup de rejoindre. Moi, ça Pembe Bamibal Baleki. Moi, ça Pembe Balobi José. Moi, ça Pembe José Bonoiti. Bonoiti. En tant que leader, moi, ça leader. Okolo Bandeni, soirée et l'équipe moi, ça Pembe. Vraiment, soirée, na sepeli makasi soirée l'équipe bien, na sepeli vraiment journal lelo. La personne merci na papa Munyanga, mtaimi biso a président na biso na sepeli vraiment makasi. Merci na papa na biso na sepeli vraiment choucha lumière. Taraka yo taraka papa Munyanga, na sepeli soirée l'équipe kitoko makasi. Ba gros bisous. Merci beaucoup de rejoindre 007. Merci 007 Aya Alobaya Souka. Avant que tu clôtures Makambu Oyamboka Awa 007 Aleka. Bonne note 07. Ya bonne note Choucha balobi toujours ningizala kaka. Balobi Makambu eza somo 007 boyo kaka. Yesi yekomi kala basoye bato. Choucha kuto memi biso na mabore. Tomoni presa Munyanga. Tomoni ya papa na mabore Choucha yo moninga mama ngeli kati babi après ça va kolungwa to katsa na ngambu kuna donc beta na fene so ready amis mingi kolobesa te boya ebele balobi ba da sesa solo basala wa tozana Linda tozana Christelle balobi to mona nebele pour ça la bien Choucha o kana ki na message na loba yango. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Parce que Balobi, Angola, toujours dans la page. Choucha Lumière d'Angola, toujours Moussala, na président bravo. Balobi, site Moko, Boya Belebo Landela, Angola, Outma Ora, émission Abisso Vam Chifala, émission Tolobela, Lumière d'Angola, Azana, Azolobela, Alembakate. Merci à Maître Mabele, Balobi Mabele, et Kandi Koto, Maître Mabele. Merci aussi à ma copine Raissa, et Sukozali Raissa de moi, je te salue. Merci. Nayemoko DJ Adida, Mayoseya Babi DJ Adida.
partout dans le monde. DJ Moko Adida, lumière d'Angola, Nemoko Maradona. Babi Maramnyo, ce président Mounianga et les Caraïfo Maradona. Aya Soki Mbiafanga Tindite Maradona, Mtasala Maramango. Président Yemoko Koti Bacho, Yemoko Meje, et Sika Bozali, Narope Sambote, Naba Obalingarangai, à ma maman Charlotte Maquet, c'est un niveau à Paris. Je salue aussi Antoinette Maeta, Kiki Maeta, Chaki Maeta, Viviane Maeta, Johnny Maeta, Cynthia Maeta, famille Maeta. Je vous salue et ma maman aussi, là où tu es, je t'aime beaucoup ma maman, Francisca Bossana. Je salue tout ce que oh balingara lumière d'Angola, oh va soutenir toujours et mission nangai, babito lobela na lobelaka. Nazo lobela, pe nazo continuer toujours ko lobela, babi ne tombera jamais. Lumière d'Angola, popé sa makambo na bino ba surjection, ba défaut, oh no so bolingaka, mateya po nangai. Merci nazongi opérationnel ba oh balinganga toujours na WhatsApp, ba oh balinganga na imo, lumière d'Angola azongeli ba contact nyoso, oh na bungisaki. Merci beaucoup à Manassé Bokonga, babi mon fils unique, babi le plus beau bébé, oh la lumière d'Angola, Manassé Bokonga, je vous aime beaucoup. Merci mon président. Et mission femme, voilà. Tozo pesa bino makambo bozo makambo tozo kota sikoyo et pas ya redi ya miss eska makambo zo banda. Merci hein. Ciao.